balobi, abonnez-vous massivement. Kin Elengi TV, yangonde makam. Kin Elengi TV. Yannick Wenge, yonde makam. Yo motema yo mabanzo na ngai. Très bientôt Yannick Wenge. Yannick Wenge. Yannick Wenge. Tangu ba Congolais bazali ya kolala to pe na ba confinement po na COVID-19 oyo na bandaku. Ye wana alali te azali kolekisa tana ye libanda nani wana professeur Jean Baswa na mama Nicole babimaka chaque jour kotika libota na bango koluka ndenge nini communauté congolais oyo ezalaka na Afrika engele ekovivre. Tozalaki lelo le 26 juin 2020 akitaki na kipa kati na Yoville mpona kopesa mama bapotopoto bashapo ya bana moloso ezala kitoko oyo wapi kaka ndenge obota bana o 7 o 6 mwana na potopoto na ye na litabisi ya moko esali kitoko oyo wapi. En tout cas bamama basepelaki makasi botala bamama ndenge bazozwa bamama kaka ya bakongolais te bazimbabwe mpe bazalaki basud africain bazalaki bamalawi basepeli balobi ya poenano esalama te the right to live Africa esilisaki kaka na confinement te eza kocontinue baaction nango ezali toujours ya kocontinue botala esengo oyo ezalaki lelo na Yoville na kipa ekokamona totala.
So you came with your auntie, got an aunt. Okay? Thanks a lot.
kimotema malamu babotamaka nango papa kosalisa bato mpe babotamaka nango misusu baprofite te kaka na coronavirus oyo kozwa biloko komivomisa botala ndenge oyo esalami lelo ezali kitoko wapi bamama bazongisi esengo mpo bana bazwi potopoto oyo epesaka sante kitoko oyo wapi batu ya mbongo boye bakabozala mbongo ebeyela kati ya Afrika ya ngele tomoni bino te tomoni kaka professeur Jean Boissoir kobeta baporte na cadre kaka ya Radio Libre Africa mpona kosunga bakongolais emonani na miso esali kitoko wapi ete ya bino bato bozala na mbongo me maboko makasi bozosunga communauté te oyo professeur Jean Boissoir ozosala eza kitoko oyo wapi. Oui,